bureau de vote moko le kola maponami ya mokonzi ya mboka États-Unis et bandi lelo et salami lelo le 3 novembre ezalaki mokolo ya bato banso bakendaka ko voter a tozali na école école secondaire ya Largo tozali komona ndenge bato baza koya banda tongo baza voter mokonzi ya mboka kati na républicain Donald Trump na démocrate Joe Biden kasi sengeli tu sabino était avant les États-Unis zalaka mona différence bato ba punaka yambona tango ezalaka na possibilité wana kasi muku esalami penza na bokeseni lokola mokili ningani na bokono bwa coronavirus bato bele basepelaki kopona yambona tango baponaka yambona tango na kotinda mokanda na poste tope ba ponaka yango na ligne tope basala mususu bakendaka na bureau de vote yambona tango kopona kasi mbala oyo bato basi baponi mwa mingi tozali komona bato bazali koya sokoye oleka na esika bato bazali mais lokola bokono ba coronavirus ezali bato baza se protéger olati masque au simba nini solution hydroalcoolique surtout que en États-Unis maponami masalamaka na ndenge bile ya bulletin de vote ezali ya nkasa bapunaka ezali pe ya vote électronique donc ezala machine électronique pona yango procédure ezolandama bato soki yango simba yango osukoli maboko soki pe olingi ko voter ezana moto aza pembeni alati masque bazo respecter distanciation sociale to distanciation physique pona yango et soki kuna pona ko remplir ba feuille ba bulletin to mona bato ozwi bic na yo to pe stylo na yo remplir na sima nango opesa mutu mususu te stylo ane komi ya yo totala toza na bureau soki ba opesa biso nzela to kota la toza na école Largo merci malamu mingi to mwana tozomona bato bazali koya na station to pe na bureau de vote ko voter et puis ezana basali bazali na ko voter awa ezali esika baye basi ba pundaki okendaki na bureau retiraki okamata bulletin de vote na yo okoya kotika yango na esika eye bakomi tika bulletin de vote na yo ezali na anglais toza komona yango okay. Handing out information on the candidates. Judge Gladys Witherspoon and we're the sitting judges. Tokomi na bureau de vote tomoni deux personnes awa ezali boye bazali ko pesa bato mikanda pona candidat moko ya 25 years. Is it for the House of Representatives? No, that's Circuit Court. Circuit Court judge. Okay, bango bazo pesa mikanda pona pona pe pona bazuzi to ba juge bazo pesa mikanda mutu okota pona moko na bazuzi. What is the name of this candidate? Carrie? Gladys Witherspoon. Okay. Has over 25 years of court experience. Ok, donc bazo ba pona juge ya sali déjà 25 ans, dans une expérience à 25 ans, bazo sengo atuba voter pona ye. Okay, so in 25 years, what can we keep in mind like a great she was a defense attorney for Prince George's County Court. Okay. So azali moko na bazuzi asala musala malamu mama alobi. Ma tondo mi. Proceed. Okay, I'm gonna go inside. This is just to see how people. Are you gonna be doing a voice? Macaroni and cheese. Yeah, that was not Melody Golston. Okay, toza awana Melody Gospel auti ko pona negi tomoni na école oyo école secondaire Largo na utuna imwa mituna ma'am I want to ask you
the name of the person that you voted Oh, I for? voted for Biden and Harris. I ain't got no shame. Biden and Harris. Okay. So, with the COVID, how did you find the voting system here? I went online to make sure my polling place was open, which it wasn't, and they suggested I come here. Ok, je suis allé sur internet, na kendeki na internet, na meki kosala balabi nanga na kore voter te, mais fallait yango na ya awa, yango na ya. But we have a question, you know, last presidential election, there was this problem that every American knows, the public votes, and the voters sometimes don't match. How does this affect you? I didn't vote last election because I didn't approve of either candidate. There may have been a mistake, it may not have been. But I'm not really voting for the president this year, I'm voting for the vice president. La fois passée, na pona quitté parce que na linga kata candidat mon côté, na habité ce qui n'est erreur ou pas, mais mbalo na zo voté mingi penza pour na vice president. But the question is, if the voting, if the public vote this year doesn't reflect the choice of the voters, how are we going to react? I'm going to be very disappointed. Why? I think the vote should be for the people. And unfortunately, regardless of how many people vote, it's the electoral votes. So if you don't vote the Senate, Council, who represent you, you're not going to be represented in the presidential race. Soki maponami ya batu banso ekokanite na oyo ya collège ya poni banene to ba grand électeur na ozala dessus parce que okoyo voter te président soko voter te ba conseiller na basusu yangwana. So some people think that the system should change. What is your opinion? More against that than for it. I think the people need to put the right people in the Senate office, the governor's office, to represent what they need. Because those electoral votes are what counts. They can change the system, and if they still don't get the right people in there, it's not going to change. I'm talking about the presidential, you know, that you have the voters and you have the public votes. The public votes may not reflect the outcome? Yes. Exactly, and that's what I'm saying. We need people in the offices, the senators, the governors, representatives. We need them to vote for those people who will represent us, because their electoral votes are what is going to count. Biso tolingi ba conseiller, ba sénateur, ba député au votaka, ba voter bato biso to votaka parce que o eleki motu eza biso to votaka. Donc esengeli ba voter oyo biso to. You should be out about 5 minutes today. Okay. Na États-Unis, bato baponaka kasi bato banso baponaka kasi boponami oyo bimisaka mokonzi ezali ya baponi to pe bengaka bango ba électeur ou bien ba grand électeur eza na collège électoral bato nyonso bazopona lelo bango baopona pe boponi na bango ekende pona moto moko par exemple na état ou bien na nombre ya bato moko boye et bato wana nde bakopona mokonzi ya mboka eza système eza différent na esalamaka na bamboka mosusu lokola na Afrika pe na Congo pratiquement yango wana lelo ezali nde bamédia balimisaka ba résultat mais ba résultat bazwaka ngo na ba système belé mingi batunaka bato bazobima na bureau de vote moko mingi pe baleka na nzela mosusu po bazwa ba résultat mais résultat oyo kobima lelo ekozala différent parce que yango nde te ekolakisa mokonzi ya mboka esalamaki na maponami maleki toloba 4 ans il y a 4 ans le toza na 2000 donc na 2016 toloba président Donald Trump a gagné qui na ba grand électeur topé ba poni ba nene
kasi bato banso baponaki mingi koleka Hillary Clinton oyo ezalaki azali démocrate bato bazokanisa mpe koki kosala masusu mobu oyo parce que nde batendance ezokende toyebi nano te tokotala tokoki koloba te mais tozozela donc eza système moko différent ezalaki wuto école secondaire Largo to mpe Largo High School wabino Edi Isango.